Bonjour la famille, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout bozwani. Avant qu'on bande émission le biso topé saka merci na Seigneur kola la kolamkeza habitude. Bah vrai bah abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Émission ni na memeli bino na mukola lelo bana mama bino moko bozo mona. Amour wana ya mama na mwana ne ya mobali. Bande kona ngai. Maman na biso alobi ko finga te, ko répondre te, toza toujours na silence. Silence na biso elakisi te ke toza bayuma. Silence na biso tozo kumisa kaka nzambe. Parce que SB, ti lelo SB etelemi, évolution ya SB partout. SB eza international, eza grâce ya nzambe. Biso nde toza na ba distraction te. Biso toza na kati ya attitude ya prière. Toko kumisa kaka nzambe na ba membre ya SB. Na bana ya Sila Bisalu, Gatsby aye koloba. Alobi même bolobi, Sila Bisalu aza mama ne akotika la toujours mama na ye. Linda Kot alobi, Sila Bisalu aza mama na ye akotika la toujours mama na ye. Bino mo bota l'amour aboye. Eza kaka nulle part ailleurs. Eza kaka na SBND makambu. Kuizi yani kitifi azara na banki te. Ngana bino robomba na ngate. Soki mabeto koloba. Soki ya malamu. Tomemeli bino ba vrai ba abonné na nga. Baba kuku oye. Tozo continuer toujours musala na biso. Ndenge tomesana kosala. Bino moko botala. Amour aboye. Okozwango wapi. Nulle part ailleurs. Malgré o Gatsby alobaki, o Linda alobaki, bazaka kabana. Mam Sisila ayambi bango, na mabe ya Linda, na mabe ya Gatsby, o balobaki, o mukilezo jige, mam sinabiso ako répondre te. À l'équipe une émission mon côté pour à répondre aza toujours na silence ne la kisite ke aza yuma silence ne zali ke azokumisa toujours nzambe bande konanga balobi loba muke yoka mingi na minute to ana tanto loba te na minute to kumisa nzambe parce que domination ezoya na ba révélation lisusu amine na koleka bino mo bozo mona Gatsby ndenga zoloba Gatsby ndenga zo expliquer bande kona ngai na minute toza besoin ya paix na minute to ana besoin ya division te parce que SB eza chaîne ya amour même si na biso aza toujours na calme même si na biso aleki na émission mon côté à défendre à pe explication monter descendre non aza toujours na silence na ye azokumisa toujours nzambe ndenge Sila Bisalu ayembela nzambe na ye ndenge akumisa nzambe na ye parce que kota la compagnie SB kota la évolution ya SB kota la ndenge SB ekomi international bande konanga par-ci par-là bazolobela SB ezaka kafoko kangama na nzambe parce que succès auto lukana sa mokili oyo bande konanga ezala ka pa nzambe so nzambe apesi ote okozwa nulle part ailleurs succès solo, élévation, grandeur, ezaka kapa Seigneur, to longa na distraction, to kangama na nzambe, mokile bebi bandeko na mokili to komi na suka, to ebite tozo kende wapi, komona mabe, ekomo koma lokola malamu bazo zipa malamu, biso tozana toujours sala na biso na ndinga propre, bolingo boye, mama Sila Bisalu nzamba pambola yo, zala toujours na amour boye, mama wami makazeli pendant 9 mois ayebi douleur azeli ata kutu babi mwana afingi yo obwaka mwana oti ata kutu babi mwana otongi yo obwaka yete ozwaka mwana oyambi ye opesi mwana conseil basalaka be bazongisaka boye okozala toujours bien na bana yo omamisa sola na Gatsby omamisa sola na Linda mutu moko te ayebi yango Linda ozwi grâce ya kozala pembe na mamis Gatsby ozwi grâce ya kozwa pembe na mamis boza na or na bino na maboko bozo comprendre ngo te bato mosusu baza misika nde bazo comprendre or wana bazomona boye bakosezi opportunité oyo epesameli bino Gatsby ya kozala pembe na Sila Bisalu aza mangetela Sila Bisalu aza lumière par
mama na vi bandeko na ngai ezaka mpona Gatsby na Linda te bozwaka ta ya dialogue na bana bozwaka ta ya dialogue na mibali na bino bokoyeba ndenge nini bokomarche nalingi siko na balanse nazotika ye moko Gatsby ndenge azoloba bandeko na nga boyoka Gatsby très bien. Ils ne répondent jamais aux messages qu'on leur écrit. Vous pensez être les super occupés? Vous pensez être le centre du monde? Vous ne l'êtes pas. Tu viens, tu trouves des messages dans ton téléphone. Tu ne réponds pas, tu ne réagis pas. C'est être très impoli. C'est manquer le bon sens, c'est manquer de l'éducation. Permettez-moi, passez-moi l'expression. Je comprendrais que tu sois occupé, je comprendrais que tu aies vu et que tu as pensé avoir répondu. Je comprendrais qu'on soit occupé, mais à un moment qu'on a le temps, on est en ligne, on répond aux messages. On répond à ceux qui nous ont écrit, car nous ne sommes pas le centre du monde. Soyez polis, ayez de la délicatesse, ayez le bon sens et répondez aux messages quand on vous écrit. Vous n'êtes pas le centre du monde. Cette vidéo est pour toi. Ma sœur, tu as aimé cet homme. Tu lui as donné tout ton cœur. C'est carrément ta vie. Il était ton espoir. Mais il t'a déçu. Mon frère, tu as aimé cette fille. Elle était ton terminus. Mais elle t'a déçu. Ne t'en veux pas. Le problème, ce n'est pas toujours toi. Parce que lorsqu'il y a une rupture, les deux parties sont fautives. Les deux parties doivent revoir. Tu ne dois pas te faire du mal à cause de ça. Tango banguna bakolanda